Je vais attendre moi la voix fini Voilà comme na ntina quartier rouge. Banda ya na tongo to moni kaka batelemi pembe na terrasse. Banda de ba classe ba pembe na terrasse. Oh nini ndo kufia kata terrasse. Ndakufia yo baye ba mo afazia baye bele to baye bele wana. Ba ju décision ba bimise na kati. Bando kota kati ba bimise to mo pe pa na biso ya kati. Ba pa ma bele ba yo koya. Bando kanga bando to pa ma be ba mo ba partir 6h. Tinde ba kota na kati ya terrasse. Ba sa l'événement ba so wele téléphone. Ba to se pe pa pa so ma bele. Balingi te biso bana 12 toko ya libabe mo songolo pa ka biso to moto boma. Bando to boma ni bango na bango. Félicitations de pèsement ba pa. So to tali bien za fazer ba boma ni bango na bango. Ah ya fazer wele téléphone ba boma ni bango na bango. So ba ko tie na carte pa ba ete muta ko ta ke na carte. Akozi téléphone pa ko ta ba ko se ko wane mte bomye ma ko to ko to ba boma ke déjà. Ça quoi. To monyo na carte ba ke belé yo zana. Oh liko fianti kuluna pouvoir cordon wili ne sali biso to zala. Mais là, vous expliquez, vous savez comment va le faire na ba déranger na pas autant nyonso. Ba mon téléphone dé ba mon sac. Aye ba suite téléphone ba yi ba kimi. Ana koti na se. Kota na bango ba kimi kuna ba bando na téléphone na bango. Kutengi na kuva. Batindiki muninga na bango na kuva. Le son total bien bango ba tindiki muninga na bango ya kufi. Téléphone ou bango kina wela na 6. Awele li téléphone na 6. Si on m'a dit que nous allons faire comme conseil. Mana la conseil on fait ça tinga sala ka musala ta munyoso. Mana biso tozole mamutu te wana za lilobe uti pa email. Cordon wili article la biso. Ato ça ça kasa to. Poli mistara mabebo. Bon papa nga conseil nga na pesa pona na pa oyo. Eza miyibi ba makasi. O eza 5 fois pona robota ba ba sac a. So tenga kutu na makolo awa na ba pota. Donc yo pe ba botolo sa diga na pa oyo. Na pota na pesa kutu kuma connaître kuna banda kana ba pota makolo ba sac awa. Kobota so ba kanyo saki ba pesa bonjour to ko ka pembeni ba kanyo na kingo. Ba komi ko fuyo ti ba to molo bilamba ba desafio bien ba violo. Donc pour comme ko bang ça ba. Donc zo les kanana ti ko ta debita be kuna ko ta mabaya na siana. Ko kanga ba parce que to zo ni so l'état de solution. So kazi ko to bata moto ne ba ko ma biso bien. No ba même so destination ekoni. Ba pota bo si ko to sa ndeni. O ta makana ba pasi wana. Surtout so point all. So ba giflo ka mbata na miso pa. Ça qui va question le bon aller ba kimba kei. En tout conseil au ngana go bakisa batika mabe ça veut dire qu'il y a au l'état limité ça on attaque mécanicien ça attend ça le ngana ça la kanti mais toi qui balobi koto comme secteur na yo muto zo teki mia koto est-ce que ça solo vraiment na ma minute au ndenge to zakoye jili go tout mbeza maboko na ngai président communal ya Ntikulu na Njili donc so sali ba jata uti machine yo bebisa na Njili na Rolanda uti na machine na kangi yo atobata miti na sali kasa na kanga yo mais si on de comme bali yo to moni ya kokufa na pombo ya kufeli nini de comme bali oyo ba yiba ki téléphone à 6h 5h na moni ba ngai moko na moni ba onde ba koti na sapon alandi bango ti bakimi na tsheli bango na fandeli bango tondem na tanzela ba obi obima
minute otanga na kiti ndako na longoli pantalon nayoka bato baolobake kuna moto akufi na ye sur le terrain nga moko namoni motu te aparta ba 7h30 donc akufi kaka na ntongo oyo ti ndenge namoni bamaster na ye ya mike bazobenda ye na se ya pont e na se ya terrasse bamaster na ye baobenda ye etake agent akangi bamaster na ye wana akangi bango atie bango singa na benga intervention yo ozwa bango ya président na biso Carlo Wili aya zwi bango akena ba ale minute ya kotanga namoni lisusu mutu mosusu azoya kaka na se ya terrasse wana abimisa singa courant akangi ye lisusu sale salamaka no esili te corps ya mwana mingi baya juge biso bato bapanzana